babolole baborik ozo comprendre baborik ya communauté na ba servir la communauté balingi makambo bien te balingi makambo kotambo ya kotanga te balingi ba buzoba ba mabata buzoba to kanga bino pe boke CPI comprendre to sele bino CPI moko boy ou bien na Guantanamo kuna bato moko ya ba inconscient babina ka pamba boni boy ko o late lo moko boy protège kuyi na limbi subino o tiango wa sap protège kuyi koki o koki protège kuyi o tiango boy eleki na simakunda na simaro lutumba o comprendre o late ngonde te sentir o kangiango yawa pu o tiango ne papillon awo ya rose o late yango o tiama papu ya soki ya ninango pu ale o bafle moko bo ti awo ezo betaka to wala peka ka sap balo bate wala peka ka sap boni boye ko boni boye après aller fête batu bavande bango baso boule makamo soso ale bo salaka ba gymnastique a connaît pas à demander celui qui a ça soki ndenge nango ale biso to tala kabina ale ba chroniqueuse na ba chroniqueuse soki ba nande ngo ya konga ndani kayabo bazangi makamo ko sala biso tala ba site na bango boko mona tala ba site na bango kaka musique na musique ata rubrique moko ya ko komezate ba vidéo na ba vidéo ba yebo komate et puis tala ba faute ba salaka vous comprenez Werason il a dit que il y a un titre hein? Werason il a dit que héritier elle avait dit que Eyindi bah tu point d'interrogation après il a dit que héritier l'album de retirada il est sorti n'est pas bien parce que Adete Yakimpo il avait dit que Sankara de Kunta avait dit il lui a dit que il a boni boye to baye babiloko na bino to baye to lingi na biso so te to lingi na biso so te bokende mbala moko bokende to lingi so te eza bongo to yona marre de vos conneries yona marre de vos kermesses yona marre de vos combes de émission na bino à la con yona marre et puis le problème c'est déjà que non Congolais même na kine va comprendre rango na Congolais ba kine va comprendre que non donc plus de la majorité de la diaspora baza distrait va comprendre rango yango zo mona bazo sala ba site wana manike alobi ke Kisinjora c'est a lobi que prince pour un ligne vocal il fallait grâce thème alobi que prince il fallait ça la vocal wana ya Kisinjora eza na nini nango bozo envoûter biso ya solo to lembi batu basana bezo bakende musala banamuki na tongo bake musala bao basana misala te bake baluki formation tongo ba se former bajo misala basali déjà pour la famille na bango après sur les possibilités zali basali ba classe na bango bake basali ba formation bake ko fongola la société na Congo basali misala poni bo interroger bata bongo te poni bo interroger te banani étudiants vous comprenez étudiants ingénieurs c'est belé congolais hein c'est belé des jeunes ingénieurs te belé na boîte ya na mayele ninga introduire mayele na communauté na biso c'est belé pourquoi vous ne faites pas ça poni bo interroger bango te vous comprenez tellement vous n'avez plus rien à faire au moment que non beaucoup qu'on s'interviewer entre biso Anse Lozolo sort de sa silence, il a dit que quand il était à congomakayabu.com, lui il a dit qu'elle avait dit que tata mosi na bango lobaki que papa na bango lobaki mais que c'est mec na bango lobaki que asumba na meto. Mais vous nous prenez pour des cons ou quoi? Boko zwango. Vous comprenez? Boko zwango. Mende azolo boka na batu sukinde batu ya ko kang internet na bango na. Vous comprenez mende? Mais comme bino nyoso boza complice, comme bino nyoso complicité na bino, coalition, ya ba démon ya Congo, pour na ko bébi sa communauté, vous êtes ensemble, vous promouvoir batouana. C'est ça bongo. Mais batu ndete ke no bazo linga bazo sa conscience ba congolais na tout droit, bolingi bangote, po bozo banga, objectif na bino ça que non, ba congolais bazala inconscient, ba congolais bazala na molili, ba congolais bazala na kozanga koyeba, comme ça bino boliaka boli bakabambunga ba congolais bolandaka bino babenga bino praise ale yo wana nakata nandio babenga on nakata 4 allez
okitisi vitre tente ale oboka ba 500 francs na vitre bana batu ya Congo balandaka bino on dirait bino boza banzambe alors que boza banzambe te eza bongo ozo comprendre eza bongo nani communication mobimba karibu variété ondine porte-parole ya bébé Chanda porte-parole ya bébé Chanda porte-parole ya bébé Chanda porte-parole ya soki ya nani ngo ya lobi oke no basana concert na bar moko boye na bar moko boye bar boni boye quoi après pour écarter la publicité à Pélisangwa Soma prémisse depuis bandagiti allez pour tango écarter pour allez RTNC bandi menda bandolo bando kosa pour après information ba komisi Kabila pour allez tango sili pour kati courant nanda mana quartier bateau mais na bar kuna kurenza allez bana bateau bokoti ba n'importe quoi comme l'après-midi boloba que il fallait ba la prémisse allez bagonde sobake tonda kuna mais la prémisse bana bateau ba langue inconscient bino kuna na est kuna ba généraux obran na famille Kabila na mama Sifa na Zoé na soki banana ngo bozo timula mabulu bozo récolter ba coltan bozo teka ngo na Rwanda après bolo ba Rwanda baza bandoki ya et ça complicité na bino avec les musiciens avec beaucoup des artistes balingi ba congolais ba la mugate vous comprenez et ça bongo